Tout le monde a bakawa na pepa ba maman mida mon frère. Afinga ma yebisanga libala nini maman mida kota ya moins cher bando yebaye. Et cause peut-être JB. On comprend. Et cause peut-être ya JB. Na lobby et cause peut-être ya JB na standing. Tu na na standing tu na bien. Yango na yebisio ke. Yango na zo Alexandre, yango na zo yebisa oboye. On comprend na zo yebisa OK. Omoni lelo batunet ba maman mida wana ba finga matro menganga na ba famille na biso ata to ser na biso to benga likundia famille ana niveau ba maman mida tena banana ketchup so bato ba ko finga wana yo salini na vio binisa ndani na yo za famille nini amna to yo finga foto to na ba yo za famille nini yo OK il faut que tu na bongo yo ko finga mais binisa na o aleki na famille na bino ezelo baba to vieux zacle yo zo film de za yawa kwa yo pinde kuna Alex bon non béton bien tena mtu ana film de za vieux zacle éviter qu'à Kobota, bah le canton ça c'est na 16 ban. Encore que ça la 10 ans. Alingi aboti na moi ça mondele mabe, alingi moi sur mabe. Azaki a to na référence chez bango côté ba pharmacie za ibeliana et pas ba rebi à musicien za bongote et pas na bango. Ce qui va dire pas tant on les quelque part, au moment on les quelque na palais de marbre. Et pas papa Wemba. Bale ba ke papa mais pas rebi à misa tonga kuna na bibwa somba kama 20 sur 20 mo boy. Et za kuna na zo ngana expliquer. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. National Golf aux États-Unis, Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Doubi Moui. Chico, Yesana Yobali, Oyoyebi Kamadiba, Nabamano. Merci Nabilo Bentorno, tout le temps partout dans le monde en direct avec Alex dans le monde dans le chemin de la presse. Autrement du monde, nous allons continuer à partager ma vidéo, ma commentaire, ma j'aime. Et puis vous vous abonner, c'est la toute plaisir. Encore merci l'équipe technique Nebimba, merci l'espace la bolognaise. Je salue le directeur David Tungina, il y a Maman Dafro, encore merci Maman Fille, Maman Masolo. Il y a Papa Audace, Milan, le big dédicace à toi, l'unique et le seul président depuis Evry pour le président Jacques. Agence de construction Betsalel All Building, c'est un condensé à toi, le directeur architecte Innocent Mouchi, Traditiana Mobutu, Olivier Nziniti, Papa la Super NG, sans oublier Mayolande, Julian Antita, Otrevali, Mayoyo, Moutemejina, Dominique Yalanda. Depuis lors, on annonce pour nous que Zabongona épais si solo. On le lit avocat Bawario. Réazo Samila Bawario. Et puis si. Ouais, très bien. Bonjour mon frère. Bonjour Alex Ngando, moi na ba maman. Nga na pesi mbote. Tango benginga na bité c'est que soloza. Actualité za bato oyo bazolanda biso. Il faut bazala informer. Il faut bazala comme il faut bazala informer. Bisonde. Il faut tout attaquer comme il faut tout expliquer bango ce qui se passe. Il y a le côté il y a solo pe lo bami bisonde awande éclaircissement parce que il y a bien P6 solo. Ce qui peut solo te na ya kate donc c'est un peu ça. Voilà, toi que nous avons par rapport à l'actualité, tout le monde a eu ma vidéo et c'est la matière de pour la biso automocha pour toi il y a Wingé pour dire que maman nana que tu peux aller moi si il a fallu pour participer la biso à participer à la clip il y a Weranson il y a Machantal sur la sanité ba Pero Douana. Mais le lot, tout le monde qui a ma guerre rébellée, vraiment un peu trop sur Nana Ketchup, moi, ça fallait pour pas que non, Abima Pena Bartiste, sous doit monter ma réseau sur sous mon va te belé, basé, ma présente, tonton promo, mais basé, ma preuve pour eux, artiste X, peut-être autant, va commenter pour nous regarder, moi, respect dans Bango, qui va les capés, côté Wana. N'habitez pas sur le temps, où on va dossier Wana. Tout le monde, on va la matière, on va la vérité. Voilà, artiste Nani, Alex Ngando, au tuninga question, mais Pessinga Kanda. Bon,
je serai obligé à répondre, mais nga na qualité na nga na niveau na nga na zanango na niveau intellectuel na nango na ko répondre na papa ya zobate papa ya bato bazo appui bato bazo kende ko tia ba commentaire pe bazo analyser sur yango ndelo ko zo déranger nga. OK, vous comprenez parce que mutu net tonton pour moi photo mon net mutu liboma bambio libanga na nzelo bazo fingo zo fingo ko za salité est-ce que la na mutu bongo et pourquoi babimisi ba vidéo nanu ya mama na ketchup oyo tozolo bananu ya limbisanga ma Chantal to moni mutu aye Aurélie Kabesa bimi na volonté ne mutu azaka na clip ye wana mais to moni mwana ya wenge moko ta bimi alo barete ezaki yete ezaki Aurélie Kabesa abimisi moni ka se présenter ezaki babimisi vidéo mususu faire azo dédicacer na landi clip na banda oyoka ndenge babi buye zapata buye ma ozo comprendre mais depuis na bandi koyoka clip concert wana version originale natikale comme on est loko wana tu comprends mais toyebi ke congolais boyebi loko basala Moïse Mbié pona makambo ya gege o muto asambila normalement ko zote kaka tanga ko boa gege toyebi ko gege za satana vous comprenez mais ba tchela yango parce que pourquoi bato bazo omoni mutu soki bazo yinayo bazo nga ba combattre mutu ba moni ke yo ba ko kayote ba ko diembela nde wana mona ga mutu soki azana ba problème ba pasteur ba yebisa ba sala nzambe ba yebise mama yo oza na protection nzambe parce qu'il faut yo nde protéger bana sinon te monguna akozela na bana donc bato balinga ba dizoela fali côté ya bana na mwasi na ye parce que au moins leadership eza tellement makasi vous comprenez fali aza sika na ba mission na biso lelo tozomona mutu na bato o bazaka ko sala campagne ya malamu bazolo ba malamu pona fali mais lelo bana difficulté ya kondima ye est-ce que vous comprenez Alex bazana difficulté ya kondima fali pour pas que les attentes à les époques juste pour nous reconnaître quand merci fallait poser ici musique na poto ils ont comme la problème mais batu bandima ga fallait vous comprenez mais lelo ba komi konduka manana que tu pas beta la musique té ils ont est-ce que tant ba lobi bon OK faire à dédicace et quoi faiblir carrière il a fallu nanine et quoi faiblir musique il a fallu nanine parce que déjà ba disque de réseau bima tozu mona tozu single d'or na nzembo ya amor single d'or na nzembo na ni likolo vous comprenez Formule 7 le premier label na Congo et album ya rumba eza Formule 7 est-ce que tant babimisi ba vidéo wana est-ce que yangonde esali que fali azo ba titre wana te fali azana bomoni ba featuring bientôt chez toi vous comprenez bomoni na compora bazo benga avec na vous comprenez azo beta na 40 ponte na Italie déjà Kalamini alors que beta concert na Goma déjà 40 ponte on a pona okendo beta kuna ezaki bas tunaki bas sélectionner 50 artistes africains au bazar les plus influents mais fallait bazo moko wana bazu fali OK vous comprenez fallait tika na finale ya Flamme Award azoki ngone passé lelo a raté yango parce que tout monaki CH a beta ki na place ya 6000 places na Vélodrome de Marseille parce que ya ezaki stade fallait beta na place ya 40 000 places de monaki différence on est salamaki pour fallait ça nini azwa yango te mais à quoi ça sert kozwa mwasi kokoti na musique est-ce que yebi que soki lelo biso to bande signer que to bimisa salité o eza tout autour ya faire a okangisa batu misusu parce que ce n'est pas important parce que to beta musique Alex Ngando ozomba to beta ne musique soki bo poni na musique boruka gima mususu bolbeke bo sala makambo fali ya osala bozo ko ko sala ngote bokomi ko tinda ba détracteur amoni le bato ba soutenir faire ba ocha une erreur bali nga pese ba concurrence moko boye o yemo amoni que c'est impossible ozomba bato belé je le mona kala mingi te bato belé ba yina faire parce que déjà ba bandi ba page automoni ba soutenir faire ba bandi yina parce que pourquoi parce que même bato to promo wana a soutenir faire mais a ofinga kala mingi ta na tika na pesi ba ngoka une semaine ba no finga oyo kwan ba chaîne na bango ba kanisa ki wana to wena dossier bon photo citer na dossier maman na ketchup to mona omoni na ketchup il faut azala na mutema ya azana ngo na ketchup azana surtout bando tala e azana ba Raya ba Rihanna ba Beyoncé vous comprenez ba maman Nida est-ce que vous comprenez parce que muto bongo il faut ka ba critiquer dernière fois mais ça est-ce que combien d'insultes oh Rihanna sibisaka na journée combien d'insultes nde ba finga Rihanna ndumba boyena boy mais ko mona basi ya bonne bazamaka o mona Congo soko zaka kitoko ozana beauté ola pona bango il faut la tabiloko ba mamelo po baloba ke ozana ndumba te soko zaka kitoko la taka propre il faut za la ndumba na Congo moi si soko za kitoko na Congo il faut za ndumba soko moi ça za propre makasi na Congo faut za ndumba et mona bandi ki ndumba voye
ba soin belé pour tout monde nango parce que ba kaya banana ketchup yango parce que il a son argent ana mbongo na ye ana mobile na star asala moi snap na be ndumba mais combien d'influenceuses ya TikTok ba sala ki ndumba kuna TikTok mutolo bela baote mais ya za wana bana ne batangi makasi balo ba français balo ba na anglais bazotanga na ba classe à danger bana ba obeta puis mais senti soko tuni moi la question solution en français moi na fallait courage de voir combien de personnes na stade de Martyrs azolo ba na français za na force parce que ba do ba sex ba ebi ko s'exprimer tout le monde ba kawana pe pa ba mama mida mon frère afinga ma yebisanga libala nini mama mida kota ya moins cher bando yebaye et cause peut-être JB on comprend et cause peut-être JB na lobby et cause peut-être ya JB na standing te na bi na standing te na bien yango na yebisio ke yango na zo Alex yango na zo yebisa oboyi on comprend na zo yebisa OK omoni lelo batunet ba mama mida wana ba finga matro menganga na ba famille na biso atato cheser na biso to benga likundi ya famille ana niveau ba mama mida tena banana ketchup so bato ba ko finga wana yo sali nini na vio bimisa ndani na yo za famille nini ona to yo finga na foto to na ba yo za famille nini yo OK il faut que tu na rabongo yo ko finga mais bimisa na o aleki na famille na bino OK on se comprend opération comme ka bongo muta fini na ketchup to che yo za nani ba donneur de leçon wana ndeto olinga yo bimisa nani na famille na bino parce que au moins même na standing à vie état d'esprit moi si o ya faire ba kamona na te ana standing vie ya nana o nana ketchup va vivre te na ketchup bandi kokola na lix les autres bénéficier la gloire parce que a croyant qu'il a fallu au moins pas il fallait au moins avantage ya fallait zanini azala kana bato balingake ya solo ndia ngona mona avancer faire azan tourner na ba bande de flatteurs o ba luka intérêt na ba tala na likambo muke artiste bon to ya wana vous comprenez pour na ko chiter na ebisa ba warrior to tika kozala to kota na ba futilité te to bunda musique so mutapoli na musique ayeli biso vie privée ya musicien o ayeli biso makamba lokuta o ba dédicace ki boya boye yebiso biso ayoza donner des leçons et zo servir na nini o bet o cheka o ba so na bien bongo net mutule tonto pour moi to pesa en plein raison bato bazana kanda ya mbangu tala depuis makambo banda tala ngana yo lobela OK parce que na moni que ça comment ça un peu de trop donc on habite ngapé c'est le moment de ça nini na tia moi mayele na ngana makambo ba wa mto tuni question atena na kacho bi ça fait quoi yango ne fallait on se disque d'or te yango fallait beta na Lyon télé on fallait beta na Bordeaux te lelo fallait pour pas hasard les seuls labels na Congo banda musique à Congo banda ko banda na ba luambo te lelo fallait apesi luambo disque d'or lelo luambo lelo mort a eu disque d'or est-ce que yango ne empêcher que former cette disque d'or mais bisi ba vidéo maman na ketchup YouTube ite azana identité bolobi yango na te so yango ne si sa carrière a fallu to mona bato belé babala basi amalonga o mwana passé moi boy mabale kufa mais to mona mutabali ndumba ti lelo baza on comprend le problème c'est qui compte quand juger ka ba vie ya batute na mona muto azam piaka a juger vie ya muto on comprend et moi ça na ndumba mais il y a des opportunités ka ya muke ba draguer pas muto pousso ndimi déjà quand on fait muto ndumba ezaka yona nous aux opportunités ya ba lingote alors on change ni bali boendeni alors on tellement ni bali université bazo azana ba proposer belé face à la choix OK ba ba c'est là ni boko dinga ni moninga ni score sala aluka pona on comprend parce que ba c'est biloni mabe bazo ba proposition wana te OK on va ya ko zana muto ko cha tonton nani tumbela nga dendo on comprend mais ba c'est bien on a 10 véhicules et telemi ba on c'est la kai parce que bo ben ndumba parce que nana mutatama ta bimina ye mais bato ba juger vie pour nani ndenge mi balika ba yo luke wana on comprend like ça mais il faut te croire nango on comprend oh type nga o mona net ba ya msuto mona père mo boy na mona kana bandala so mo sina kalinga galette na poko ya fandi wana to vana na vie na ngajino liake avandi wana yazo fandi ngasko to tongi to bi viens mona ya mo bimeli mo cinéma yi asimbele ba galette na il faut to koma boy mobile fidèle abakate aza fidèle na mo c'est viens na ebisinga nini abi petit na ngai viens na bongi to moni jour quand nzamba ko pesa ta $2000 ya par mois ndo mona score infidélité type wana ande na la te poussa na to ba lelo ve la biso monstre d'amour déjà moi c'était les battu Rosala na Adidas Arena juin na France wana monstre d'amour Rosala wana na Adidas Arena tellement que monstre d'amour abandonne ba pierre abandonne ba beloge envers artiste Fally pour mais ces derniers temps ba te belé ba remarquer ba sortie médiatique ya monstre d'amour apparemment net a commis ko tindi que la net Fally pour pas moi ba chat ba cal moi ba bordir tout est wana parce que tout l'année ba sortie médiatique dans le lit les premiers points les premiers états que yo soko tangi na éclairage les premiers era baninga pour battre ba faire examen OK bomi muinda net ka Fally pour pas moi main noire na maman bobelé
vu que tu as dit que sur le coup il faut concert et monstre d'amour déjà annulé tu as dit que ça n'a pas tout bon tu as maintenant pour ma campagne qui me vient et puis pour naïe et ça t'es qu'il fallait qu'on ait besoin de ce concert là et puis tout le monde question Sili on a soutenu question Sili on a soutenu merci au moins ni Motuneti Otani Olebi comment les nani ok t'es na combat Moutozolo comment les nani il s'appelle comment bon Toti que la caille martyr na ebi kazo lukani appui parce que kuna il faut annuler concert parce que a take 200 billets a take 200 billets ok a take na bien et ça place à 8500 place mais il a take 200 billets malgré mon équipe journaliste ba louer mituka na ba volontaire ba ko tchaye poa jusque là take 200 billets mundele ana tana ba publicité na katifati ka yobeta il y a qui ba image ya ndambu ya martyr boy pona ba est-ce que mutu otangi wana azana leçon ya kopesa na musique ya Congo est-ce que azana iloko ya ko convaincre est-ce que yi asala na nini na musique lelo il faut asenga batonet ba karma pas ba pardon ndeni po aloba ke ya sara mwana matete mais leader ya matete pambola ete parce que yi atikala ko répéter na matete ba ebiete ngana vani na matete na ngufu a répéter na matete te azako répéter na ngiringiri on comprend alors peut-être à l'époque na ngiringiri afin na la limiter ananda kuna matete ok biso to ngana yebiye témoin de Jéhovah Alex ngana yebiye témoin de Jéhovah botika ka ko ya na ba TV ko pesa bato ba leçon mo boy obino mo bo salela te parce que zo ba meno amutan yo zo lukanda appui waze ko memeli ba mission belé na Congo li ba be waze ko sali featuring na Kofi le loi kita Kofi malgré Fali après Fali musique à Kofi là qui m'a moqué mais waze ko sala ka au pire wana ba sala na Kofi musique à Kofi là les hommes na viennent ngazo ke lotika la libumu pour lele na concert mais via fala ka za sénateur via bon sali que no ba image contact landaka yeso wana ni waze ko amemeli Kofi botutu ozo comprendre waze ko aboma lutumba avant que le tout na question que kaka motuna wana yo tuni na ngonde zo mission na histoire papa lutumba beta histoire mo bo ezaki penda clarté pour mo konzambo la beke pona zalate il faut ceux qui lelo na zate bo kanisanga na nini est-ce que ceux qui lelo nga na tuni que lex nga lelo na zate boko kanisanga na nini est-ce que yona boko répondre na la boyomès na maison batu bazana la boyomès abo répondre que kaka motuna yo tuni yango ekotio na histoire ata mwana maternel on est-ce que waze ko ba yimba nzemba bongo na papa lutumba sikotala na mutu bobeka ke mutu ba verbe mutu ba proverbe mais azoko ka ko tia yango ne sika na ngote waze ko to tikela e martyr to tia po to ko to felinga na 1 million de billets ya VIP kaka ba billet na ba billet ya VIP na zaka na kiboke mbadi ya ba billet VIP boy nazo ka bango boy mais obi ke bato tu na pesa ba billet ba yate ba to na to ko yoka nini ngana teli bango nzembo ngana yebisa monte peut-être bakoyoka to beti musique yo futa kate o komisa musique ndede ojo sili koti do komisa yaza waze ko ngana yebi maître na mutu bible waze ko musique est-ce que waze ko koma ko ya komiko tsana magaba musicien et puis bino pe besoin appuyer alors est-ce que musicien omoni bimisa ba musicien belé abimisa nani musicien yebisa musicien je tala via je sac ba seden tala via seden play suke zo sila ka yango mona mutu tala via seden suke zo sila yango moko malade te le côté tala via je sac azola na kuzu kota ba Pascal na Betani mo bebisi na bien na kana na mo to ezalini avoir un oise quoi dans ta vie ezake ozo malédiction mo boy il a comporté les yo nini bandela na okyo avoir un oise quoi na vie na yo ezalé tika dans ozo lukana ni malédiction mo yanko ya yo moko oise quoi na leçon omoni na consulter Alex Kando oise quoi na leçon ya kopesa na musique oise quoi a marqué congolais na nini est-ce que oise quoi ça kanga kin Congo te ma fimbu quand même fimbu ezake biso ezeloko ya kutaka ezalaka déjà soko ça na robeto fimbu to le bagadia mona so ça ni fuko ezake le roba to vie ezake la même on a parlé il faut pas ça vie ezake merci tant ezake le bibo ezake est-ce que ezake ayokele même pour osenga droit d'auteur ah bon on comprend ezake baba to vie ezake yo zo fimbu ezaka ya quoi ya pinde kuna Alex bon non béton yé te même to na fimbu ezake ezake il y a le te bazo s'inspirer vie ezake avec ça ko batna parler ma fimbu dis-moi le bagou fimbu beta mo eza problème te fimbu pe waze ka yana beta na martyr oyo mo waze kwa yimba na martyr beta waze ka to bakota ka ba membre ya famille na yana ba journaliste ngana
na na liboka ba biye bo tuto apesa nga mère moko bengana nga liboso lupango na ye Poni. una yele ba biye wazeko Alingate. aboyi okoma wazeko partout zo simba ezo ezane wazeko ana loboko bien te okoma wazeko ana loboko bien te partout zo simba ezo fani OK. tango na mwana o wazeko abimiske atambola bo pena batu balandi arate Ah. bato tu baza na musicien moko boye na Congo na bamusicien tu bana mutu moko so babimba olande me ya wazeko aza naye OK. Jos bandaki abia ntango azongeli wazeko ntango abimi ozoyoka lisusu Jos Dieng batika omoni wazeko azoluka appui soki azoluka appui aluka ngo na ndenge moko ya bien acomprendre teke nango bato nyonso oyo ndenge bato afere batiraka sur fali ebendaka fere tolobelaka ye te esopa fere soki wazeko asala bango ke po bato afere batiraka sur fali esala bango bazo maintenir actualité te actualité oko maintenir yango me ya buzo bato eza ya bien eza wazeko je crois qu'il a perdu son intelligence. Moi, je lui croyais intelligent. Je croyais que Wazek était peut-être exemple. Pas Wazek quoi. Soka Katika Mande Folatine Vest a bien tiki ko copier Michael. Un bon pasteur. La témoin de Jéhovah. Un bon pasteur. Parce qu'il connaît les. Ah, il y a des Bibles, il y a famille, il y a des Zamsal Nzam. Vous comprenez? Wazek quoi, Lelo. Alex, oyebi tango oyebi ko pesi na kanda na niveau mo. Comment on continue na makomba Wazek kwa ndenge nini? Wazeko sali nini na muziki wazeko alobaki awa ke muziki na pot azako lela leki na ba émission azolela alobi ke tozo beta te ba combattre pa wazeko ba concert to beta na poto version na ezaki yema muta mbetaka yema Olympia yema producteur wazeko banda bota manana nani muziki lié ça été pona nini soki muziki lié ça ke mbele afuta bana bato on comprend ba niele sa musique. Mais c'est azo contribuer wazeko quand dit kazana mutu moko mona sima ya munene na tanga kombo na na avouer poni ngane ba bayo kanga pa makuna ba obeta nga film même mutu nena akabela kembongo akabela ke benda mbongo aza mama aza na personnalité moko munene na Congo akabela ka wazeko mbongo wazeko so le beta conseil mais na beta ba bakabeli OK okobana wazeko lelo azako lele pa bato Alex na pesa bato exemple bato bana banda ba répondre na ba commentaire ah muziki ezobeta te ba combattre bazongisa muziki to kana beta ba matolo na poto so ba conseil za comprendre to longo na contest wana Gims wana na Daju bazako bisa la muziki na wa Gims na Daju botanga bato ba na biso wate comprendre wazeko lelo a ko changer ala ba ke mutazongisa muziki na poto za Gims na Daju bazongisa on depuis kala o faire pe mutazongisa muziki na ndenga bio muteka zo ka appui faut bien na ezo peut-être bagolo bakotala na mawana basombe babiye OK kanda na ezani ni po peut-être fallait zo ka tante ya osala les vidéos on comprend mais c'est ça exemple était na musique to na préférer fali lelo la musi luambo nzembu ya labi il faut qu'on remercier est-ce que tu as pour ça ya koyoka mutu net waze kwa Alex Ngando waze kwa azan nani ambo qu'est-ce qu'il a fait à part ba jeton nous voyons à renforcer ma jeton na Congo c'est wazeko le jeunesse génération baby jeunesse baby on est ba jeton so on a problème na mutu libo traiter bien il faut boire que les jetons to bien on tsheba send OK et puis sur le artiste succès c'est ba musicien na biso et tu dirais pendant combien de temps so ko yebi ko gérer succès na yo ko kufa pe nango so ko yebi ko maintenir succès ko kufa nango pe par rapport toto la na kulutu bayi le kanto pas une expérience minauto fêté d'ailleurs déjà 40e anniversaire et carrière nae yaza na âge ni bayi le kanto bana tsuka na tuni kasi mais yo zolo olobi ka auto fêté carrière mukolo abanda musique na âge ni 40 ba koma ko kosa biso un peu ba mo eza ba keza nango question na oloba et pour ngana yo kananga 40 ans auto fêté 40 ans et carrière nae abi succès ba sala nango si quelque ça va 10 ans si c'est sur débordé ba 10 ans c'est comme ba cri on ba kiss je dirais ba le quand il a commis une erreur ça a démontré par ba chiffre n'a démontré par ba chiffre et ça na obi que Michael banda musique na akufi na succès que bi mal azali bien na ba 51 si lelo ana succès parce que ba photo ezongaka siko omoni musique na biso ya Congo ya kala baza obeta ngo pona ba momi na bilamba naza na ba chéri à danger pembeni bilamba matolo koluwe mituka et ça même pas merci beaucoup l'homme de Dieu et ça là qui mingi pona bana basi
balandaka bango koluwe ba Benz. Parce que na musique na biso soki oboti pe mingi et difficile pour maintenir succès. Ndemonaki biloko eda batabula ete ba papa wemba te. Babotaki trop, bakokaki maintenir succès pendant 10 ans. Le secret c'est quoi? C'est les ils ont la discipline et ils ont la discipline. Ils ont la parole papa m'a succès on a tout notre grand-père na bino ayebi histoire papa m'a salé 4 ans à succès. Babukaki ligale ya kalodi na ya comme ba plan il fallait na télé manango na ndule wana na ba shomi maiwe nde kutu e bimisaka na niveau international. Ils ont vraiment mettre les diveki. On s'en est précis sur le mon cher. Pour maintenir succès, éviter qu'à Kobota, le quand on a 16 ban. Quand on a 10 ans, aboti na moi c'est mon délai mabé, aligni moi sur mabé. Azaka, tu as la référence chez Bango côté pharmacie Zaibeli, on pas barrédi à musicien Zarabomote et pas na Bango. Ce qui va dire pas quand on les quelque part, au moment où on les quelque na palais de marbre et pas papa Wemba. Balabake papa mais pas ready à misa tonga kuna na bibwa somba kama 20 sur 20 mo boy ezakuna nazo ngana expliquer bango ne ba ta génération ozo sima que musique ezakisi non ezana ba discipline eza difficile à respecter ce qu'on respecter la discipline wana eza ko maintenir na yaki mutu mo wasalinga remarque il faut que ça la force o luka optindika mamakasi il faut qu'on respecte taya ko la moka taya ko kota parce que ce qu'on la li pas voir la moka avant. Fallait pour pas continuer répétition na 10 heures. On dit que batuye so bakoya 10 heures 2 minutes ba moment na. Ce que vraiment discipline mususu soki oboti trop kaka. Net ba tabule. Ba koka obeta ba 50 na ba succès na bango. O abeta ko le peut découvrir que ça taille mo na showbiz. Est-ce que vous comprenez? Papa wemba ba shomi ba beta ba 50 ba 60. On va regarder ça beta ndi mona maman abeta ba prudence ba compteur à 0. Akoka ko sala 50. Est-ce que vous comprenez? OK. Kofi Olomide. Vous comprenez? Na notiona ngombe bale yoko pepanga loboko. Na katisa ndenge nile bale ezanga ngo etabona na magie. Na mekingo na asindio. Ma petite à London. Vous comprenez? Akokite parce qu'il y avait problème de divorce. Vous comprenez? Parce que comment kelinga azwa mwasi o azana couleur pe ya petit na ye fali pour parler zana ni kiye nana ketchup azo finga malelo. OK fallait apesi batu buya oza basi ya mwindo ngolo. Pesa mbwete ko. Est-ce que vous comprenez? Non, non mais tu le vécu. Donc succès pour la maintenir yango. Succès pour la maintenir yango mon cher frère. Et ils ont la discipline. Il faut faire voir du Dieu quoi encore à moins passer les 10 ans de succès. Il n'a pas fait ça calculer comme il a dit c'était Masali Bané belé à l'équipe a ready ba taboulé na ko maintenir parce que déjà ceux qui tournent na ba Ikea ba force de frappe. Vous comprenez? C'est chaque année. Vous comprenez? Mais il y a un moment tant comme na ba album ba moustique on est danger de mort. Vieux danger de mort on a ba fali bana. Il y avait aussi les fali. Mais tant où et il y a que vieux au moins vieux ka na bana moins de 10. Donc au bout tu as déjà ébélé. Kobota ebele koto babenga ozo calculer héritage qui va rester avec il faut tika bana na standing bien et bouleverser ka calcul tala le levier a du mal ya recommander moneti et si que l'amour est choisir et me manga na mwana mama non de l'hélice yoka net bo mboka nini na kima nzote mama na kima soni bolingo na toute la kitolo mingi na boya ki ko ka via ba famille nse ya baninga yezu na nyoso tikelinga seni sompomba pona lela net banze ba zéro faute via ko komangote parce que surcharge mais critique peut changer la vie que makambo changer makambo ezo changer parce que tu n'as pas respecté parce que tu na alidor eza au côté eza ce que tu alidor na zéro faute il y a pas faute zéro faute c'est chef d'œuvre mon ami faut ta dialogue elle est au état civil so ki mbote yaka na emballage mbele na tindela ki ope oyangai to ambale na emballage ya ngeli na 4h du matin tango mponge yaka makasi
expliquer pourquoi na yembi nzembo wana ezana babilo mususu ozana na eloko ya oyebisa oza ovandi bobo so na moi c'était mon comique a texto ya maloba wana OK moi c'est aseki mbama to tindele biloko oyete c'est la conclusion par rapport ya maram over et ya misa pour la 10 ans misa ko ça la 10 ans te soit sali 10 ans na succès comme ba gris c'est la conclusion to ko retenir une à propos ya maram over et ya misa nga liboso zaki so ovandi na bar kala ovana bar ozo wana 20000 oni mo sisa nyonso yoki denze mo redi ya ba Yves Makambu yoki ba profiter pêche Rodrigo on comprendre que il faut économiser, il faut bomba ozo comprendre mais comme il y a cette donneur de leçons mais leçons un peu ces échec il y a ba leçons un peu na vie pour maintenir la musique et ça net ba Messi le ba kangi plus de 10 ans on va ba joueur parce qu'il y a ba discipline so tali Ronaldinho a kangi ko le ba Messi te ma beti mal ko le ba Messi surtout en matière ya ko convaincre emballer public Ronaldinho a emballé public pour les Kaba Messi na bane. Zidane a emballé public mais il y a des disciplines. Il faut nous respecter dans chaque domaine, dans chaque profession. Alors dans ce sens-là, vient abiso bailo kanto. A sali erreur grave alinga kama ma jeunesse na mbri ma menga les sauveurs de l'humanité. Les sauveurs ya ba Congolais na yé ko démontrer que non il y a la discipline nous toko betata akoko fa pe na succès na pese exemple ya Michael Jackson na pese exemple ya Whitney Houston oyebi wana yo non bota makite ozo comprendre oyebi age na moto oyebi na zoto ozape na longa bana miki telongi za age te yango na tala moto na tala la sija mutu na longi c'est yo na longa bana ngana na longa mikolo ozo comprendre oyebi net ba Whitney oyebi ba Whitney oko bana Alex ngana donc succès mon cher frère mon ami eza ba maintenant kayango mutu oko fa pe na succès. Donc c'est simple. Voilà, merci beaucoup. Et puis si sur le tout le monde qui vidéo est circulée répétée à Maïf Papigas ou à puis exigeant qui dans ces naïms encore allo mola qui l'autre pas bien la sous-estimation ou ba kebele ba déposer Maïf Papigas à exigeant qui abi non na sala ou ba fan balobara puis le temps dans ces azolo mola tout le monde qui le beaucoup ya CG Maïf Papigas Yves Bouyulu à Kitisi la fille Kilote et c'est là qui m'a quitté la réseau sociaux puis tout le monde soucie mon rôle la danseuse avec aussi s'excuser c'est pas pardon mais va te belé bon condamné pourquoi on sait pardon comment où il y a des qui victime il y a que ba longo lycée bilamba pour appeler public toi appeler même leader mais question c'est lui et ça na likamuke au moins lelo yakin bana basi na biso yakin soko le kio simba kisi na ndako nganga obiki tena mona kalisusu mutakala moi cité. Et puis le comment na ba bazako luka photo ya moi si po beta savon même to côté meka na fenêtre na telemika nde bana basi ba oleka ba beta ne savon bana basi akini pona otikala mutakala ezana un problème te déjà tant to bima to mona biso déjà moi si ala tine mabe on va nzoto moi si za na valeur te mais Fabregas a besoin base mais asa na ngata na ninga propre et puis nous tatindi moi na sala sala bon po ba Fabregas asali ka nde ba lobela bango mais ce ko ba lobeli bango na ndenge ya salité. OK. Asali aluki le base ezali campagne ya ko pesa ngo temps fort moko boyete et puis il y a artiste moko ba sila déjà ba luka to lobela bango to zapper to tcha côté objectif na biso za 40 potes Fabregas asila kala bina fila za kaka azali siko donc ezana aluki base ba sangana déplique et simba te ba yembeli ben wili nzembu yozo kango siko azo créer base ya bongo et comment Alex on n'a pas besoin de ça ya kayemba convaincre biso na bafle héritier convaincre biso na bafle malgré akina be mama bende mais so de la république o kanisa makambo moya kala mo ndam malgré album ango za nango 100% congolais mais on peut écouter eza racine na biso mais za nango 100% beta on kapona biso na kini so ka beta ngo o ndenge bato walo ba beta dida sare na wana a aussi bien biso ba rappeler ba mauvais souvenir à martyr voilà to chité ba journaliste to ba chaîne YouTube belé to rozora tamoko ya lenga Congo bazolela basala ki promotion gratuit fait rigolo la futa ki bango mbongo te basenga ki mbongo te ba vidéo rande za ki bénéfice na bango pour écouter la quelque chose dans ma chaîne ba vidéo neza bloqué signalé et pas ba tu a fait rigolo l'équipe a fait rigolo ba nego bazo qui c'est qui pas fait rigolo qui va signaler ba vidéo na bango ou PPC là bon quelque chose et bah dans ça là bon bien ma vidéo est signalée oui binga no ba mambo YouTube ndenge tambola so ba vidéo est signalée ba conséquence nini ou que la chaîne n'habite surtout le bani par rapport à l'eau quoi bazolela faire liboso nga na mona zaki lokola Somalie azaki lokola Somalie mais mikolo akomi se connaître Congo soka za pays liboso na Somalie en fait bato ba baraté yoko zo omoni ya Willy Mouchena par exemple a filmé vidéo mon na kata stade à la match
mais atindelanga vidéo atia vidéo na startinga na zo vidéo na publier yango na Facebook pour na carte pas mon net que na la Ligue des Champions. OK. Ba déclarer vidéo ba bloquer na Facebook pendant 2 semaines page Facebook. En fait faire na Monique a travaillé na moi niveau professionnel. Asali ba ton compte. Et ça que faire la dépenser mingi. Na Dida Serena. La seule façon de récupérer on va tout ba côté mbongo na mbongo eko melaye. Et ça na 12 ça na 4. À dépenser donc c'est-à-dire producteur azala qui te yema mutabimisa mon effort récupérer. Soit ça mona ke yo zu mbongo na yo quand réclamer kango les mêmes jours. Mais tant ba tuni ba vandi ba moni ke ba ko tsela ba vidéo na mbongo ebele. Mais biso te dépenser ke belé ba ngo ba sala ke fourni. Ba ngo ba aider ke na promotion oui. Même fali pe biloko na sala so che vidéo be na loyenge bo eza ba vidéo mususu e bloka kanango. Mais yena ba to ba filma ki na ba chombo na ba caméra ils a bloqué alors que bayo kana kina bango ndenge na yoki bayo kana kina batu wana ke ba ko ndenga ofuta bango te bango bazoka ba image o eza na caméra ya munene te ya fixe mais o ya bango ba filmer bango na maboko ba filmer pour tour et tambola partout wana nde basala nini ba ko zo image na makota na ma chaîne mais tant moni ke ba kotiseli yango faire amte mama be tant moni ke ba kotiseli mais exactement ma bête et la qu'est-ce artiste pas comme moi professionnel liboso zaki pays net ba dibouti ba Somalie ba malais mais à combien net RDC siko pour nani à combien le RDC malgré désordre des en RDC malgré tout à dollar très élevé mais to vivaka air moko qui n'est pas mutuboli na ofufu ki o lalipe oko qui n'est pas on a Congo so nyolia bien qui ndeka tonga mais na mona papa fa na kwa na moi so ba fa na ba kama pangwa okolia kitoko papa maman na mona ki pere na kwa na moi na ke bateza ki bongo te mais à cause en considération pour la ke ba information donc faire azabon yela ka rapport ba yeli ka rapport ke ndenge zana bango ba koteli yango bala mais yo dépenser ki mbongo na yo e belé to ça nini faire ayebi biloko wana te ba yebi sie so ye azobosa na ka ko mi ni c'est parce que ba si ba yo kanaki OK ba yo kanaki na ba ke okofuta no bisote mais bisote to bénéficier na ba image to ko filmer na ka to ça nini to ko selango là mais à réclamer image eza mauvaise foi. Est-ce qu'on va bloquer ma conséquence va bloquer ma chaîne parce que batona bazana ba journaliste ba sala ki ba collègue na biso c'est que ba ko chômer na yebi effectivement mukusa moi ça sala kuna nelenga Congo Melody afutela randa ku yemoko so afutanda kuna nini wana ozongela kindumba ozomba au monde ka mais kindumba eza mabete pour une femme ce n'est pas eza mabete kindumba eza métier eza métier a ozongela parce que mususu ko boya métier wana parce que ba mususu ba boya ko mélanger ba sexe mais ce qui me pique eza obligé azongeli à plonger dans les mauvais bains ozomba mais le problème est ça que faire a commis moi mon professionnel parce que yo cause image ya Michael to bando le chaîne lek ba bloquer cause image ya Aya Nakamura te cause image ya Charlotte Dipandate on comprend donc c'est dans ce sens là ba journaliste ça me mais la maya malili base à la patient so ba pesa bango délai 3 mois 4 mois base à la patient et zonga ba il n'a pas fait parce que na moni ba commencer à faire la campagne ya mabe déjà. Voilà, merci PC sur le Tocom National Souka Badatalio, va retenir Nini, va dédicace rapidement. Va retenir là, il y a actualité Zana, il y a ce qui est PC solo. Na yana démontrer bien vérité ya ba actualité so yebi maboya ko zonga pananga. La PC mbote na John Manzaka. Donc mon apoto na Junior Makanga de Bandal. Sans oublier ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Nzete ya Pakebo, sauf de servir la jeunesse. Yé mutalia mbongo na été na Congo tombola musapi. La PC mbote na maison la Bolonnaise. Eza souka na bureautique na kwa na biso ya prince ya 24 molar na ngambo ya ngiringiri na makanza na pesa adresse yango bien eza kitoko sans oublier David Tondinda motema ya Dafrose kombo ngo kitoko Dafrose elinye buka ngambanga ayeka bato bayebi osala chouette Dafrose souka na kombo na pesi epe merci ndenge azo soutenir biso en tout cas maison la Bolonnaise atana ke poto na ozonga pona bino pona standing bozo tchela biso do bozongi singa penda na kin bodo atana ke ndena ok bona ozonga donc retenir il fallait même manga poto déjà il fallait même manga poto na bambe kibeloka tere bonga na fingi nani tere bona be fallait même manga poto bambe kibeloka de ya boloka fallait même manga poto ok fallait même na sidisi mabanga Alex ngana ah voilà merci PC merci na tout oyo bazuto la na biso un grand merci na ingénieur. Au cœur de l'Afrique, c'est surtout un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Garçon suisse, Mary Sindani, Lili Sindani, Lasconi, Mobutu.
oyebisa Nashuna golf na aux États-Unis oyebisa Manix et Mabina Kistope oyebisa Honnête et les bouvées oyebisa Milanu Audace oyebisa Rubi Mui Shiko Yesana Yobani Oyo Yebi Kamadiba Na Bamba Noa